Voilà ce qu'il a détruit. Ce bourreau. La vraie destruction méchante. Quelqu'un qui a construit sa maison. Il vient la détruire. Quelqu'un qui a fait, qui a dépensé pour pouvoir faire quelque chose. En fait, venir détruire ça. C'est inadmissible. Vieux, il a copié ce témoignage. Toza face na chef ya quartier awa. Comment on a vu? Dumule. Ok, on peut s'abiser là où il est na quartier na yo. Eza nini? Awa. Tumweka kwa moko kama neza yenda kubuma ndako. Abomi ndako penza. Pomoli brick nyos. Eza ki bayar nini nde abomi ndako. Presque ba 6h30 na tongo. Mbo. Abando réclamer nini alobi bit na ya ko buka ndako eza nini. Yenda sumi le pango. Yo lokola chef a cellule o certifié makambo keza ya solo yenda solo. Ok, on peut s'en témoignage par rapport à l'opango puisque tout ce qui a somba l'opango. Il faut aller kananzela na yo. O certifié. O yeba. Ok. Bisolango eza nini? Bon mama na mama lopango azimwasi kaka yenda sumi lopango na bisundu. Comment na mwasi yango nani? Nde tofika kama petite sœur na mine kama malamu. Problème eza nango te. Ce qui fait lopango eza ya ndeko ya bukite. Alingi komonela ndeko mwasi wana. Lokola ya za mwasi, fo amonela ye abotola lopango na makasi. Ok. Ndako ezaki ya hotel mapenza. Ah, ya hotel. Yango enda pusi ba manzanza, ba porte makamo nyonso, ba briki nyonso ye kaka nda salibo. Moto penza aza moto a mérité boloko. Ça c'est infraction de babengaka destruction méchante. Destruction méchante penza. Nzela mosusu a revendiquer lopango soki eza ya ezali te. Faut alakisa makasi ya kobuka. Ezalaka boye te. Merci papa na kopesa biso éclaircissement. Vraiment bato aboye place na bango eza libanda te. Place na bango ezali na kati na boloko. Puisque tala moto a sacrifié mongo na ye. Asombi ba brique. A beti tol na ye, mwa porte na ye pona amibatema atia développement na kati ya quartier na yo mais ye aye pona kobebisa place neza penza wa te ba keli mibeko bazuzu basala nosala na ye na nzoto na ye ekopesa ba baza sima esengo pona azali moko ya ba anti développement na kati na mboka na kati na quartier na yo. Merci papa.